Maman Tumba. Maman Tumba. Maman Tumba. Nini papa. Nini. On fout une nini. Pourquoi la télé comme ça? Mais il m'a dit pour la nini pour la quitter. Jusqu'à. On va la quitter. Allez, on fout une nini. On fout une nini. On fout une nini. Maman Tumba. Jusqu'à. Tu as vu ce que tu as Jusqu'à. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face, Nakati ya chaîne Abisso, couleur télévision, Tam Tam d'Afrique. Nous nous retrouvons tout le dimanche à partir de 13h, le lundi à 21h et puis le vendredi à 8h. Et bienvenue na bandeko ba hotel Abisso, na chaîne Abisso YouTube, La Voix du Peuple site. Il y a bien là. Vous avez votre émission Anytime, c'est-à-dire que sur le côté de la chaîne Abisso, au Kuta, na tosela notre playlist Mobimba pour que vous ayez une émission à vérité en face sur le côté et le plus récent de Mazara toujours Licolo. Et pour être toujours connecté, pour na bandeko vous na YouTube, abonnez-vous et na bandeko tout au bo s'abonna, aux an bozan et le moko bo sala na nouté. Tous les ans ba ba salité, ba ba salité, bo que na cloche il y a notification, c'est-à-dire ngao eza mupandi ya place pour ba s'abonner. Au cliquer en haut, cliquer place sur au cliquer au moins de comme là place moi va commis toutes les vidéos, cliquer dans toutes les vidéos voilà pour que ba émission nyonso oyo biso to check en ligne tant que kotaka yo et côté là na téléphone comme message et ce qui est émission vérité face c'est émission préférée na yo et directement aux à la connecter pour la bande ko ba otala biso à travers le monde bolinga la chaîne oyo au nord de vos régions, les grandes familles à la Voix du Peuple été, abonnez-vous massivement. Et pour la émission, le retour na bino lisusu pour vous soutenir show oyo to se présenter à bino, ils allaient bongo ya cliquer na j'aime donc tout autre l'émission oyo avant de continuer cliquer na place ba komi aimer wana donc j'aime wana cliquer en haut en tout cas botiki la biso maximum de j'aime na émission oyo et pourquoi pas au tigre la biso peut commentaire na yo c'est-à-dire au réagir après émission après quoi ba problème autoza en lelo et partager les biso on a mis il y a Facebook na yo partout na ba TikTok partout les réseaux sociaux rosa nango c'est la biso lien émission pour que et souma ba découvrir c'est une façon pour na yo nanga pour contribuer na évangélisation ou tout ça na katia émission o to se retrouver juste après élément pour que to continue émission na biso merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans Plateau Nabisso, Vérité en face. Juste pour vous signaler, pour la situation à Maman Nabisso Oyo, à Boakelaki, moi Nanaye Mbassou. En tout cas, pardon, ils allaient loko utara la mouté ma mutu. Pardon, ils allaient kamo ba forçango mutute, que limbisa, non. Le pardon, comme on dit, ils ont fait ça na kati mutuye moi et sentir pour ça bolimbisa. Nous sommes là pour juste exhorter, enseigner vraiment que zongi sa mutunanzela, mais décision ils ont pas mutuye moko. J'avais eu le temps plutôt de lire quelques commentaires avant de rebeller. Je suis de même avis nabino que Togogi go forcer pardon te, mais Togogi ko ça la démarche où ils ont peut-être ndona biso Roger alimbisa maman nae. Mais au moment où nous vous parlons, la situation n'est pas encore vraiment malamou. C'est pourquoi tout ce que nous devons Roger temps à digérer le problème et avec le temps, peut-être aux suite. Et pour la bandeko ba retour dans le numéro ya Papa Grâce, comme je vous avais dit, c'est l'instruction. Ils ont un niveau église par rapport à la prise de contact. Pour le reste,
Toti que la Ranza mené dans le qui a conduit le biso parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Les autres, chers amis téléspectateurs, parce que nous avons un dossier moko awa, comme il y a confiance. Comme Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tout ça aura confiance dans Nzambe. Parce que l'homme est capable de tout. Jusqu'à, c'est notre invité du jour. C'est lui qui est venu nous chercher pour nous raconter son histoire, son problème. Jusqu'à, il faut avouer, vérité moko. Vérité, il faut avouer, à l'obi, à boy cause à la complice. Il y a secret morobo mama. À boy n'a eu contribué na mabe morobo et salama. Aussitôt, ayoki vérité wana, akimi mbangu, et pas la biso, pour que tout soumaye, et que vérité est à la révélée na batunyos. Il est derrière nos murs, to yamba, mais c'est jusqu'à pour que to yeba, c'est quoi son problème, ou est-il à la vérité en face. Merci. Voilà, nous sommes de retour à Plateau Nabiso Vérité en face pour que tu traiter la situation de Lelo, Biso Nabino, comme je l'ai dit au début de mon émission, que Boti la Biso va commentaire par rapport à Nyonso Oyo et Golobama na émission Lelo. Devant moi, Nazana Ndekolangai jusqu'à Oyo Alobi, Aboy Koza la complice, il y a Mabé Moko, il y a Secret Moko Boyozo qui a arrangé et il a préféré de venir se confier dans notre émission Vérité en face. Là, je profite pour saluer le pasteur Sony qui nous suit en direct des États-Unis et puis le pasteur Bienvenu qui nous suit quelque part à Kinshasa. Comme je vous ai dit, pour le pasteur Bienvenu, ne vous inquiétez pas, il est avec nous. Moussala, ou Azosala Mikolo, nous permettre d'être par rapport à la jour, il y a un autour de la casa là, mais en tout cas, si l'État le permet, il va être. Il va faire partie du programme Nabissoné Tokochuna Rossala, mais le pasteur Sony est avec nous. S'il faut conseil, en tout cas, peu importe, Tanaye a aussi disposé pour que à contribuer à l'œuvre Oyo, parce que Bisson Stoyebi, que l'œuvre Ezali Tobani en haut depuis 2015, aujourd'hui on est en 2023, donc 8 ans depuis Tobani programme Oyo, on tient les cours parce que les Amoussala Oyanzambe, comme Dieu l'a dit, ceux qui œuvre Ezali été mais ceux qui vont continuer, peu importe les combats, les mauvaises campagnes que nous recevons contre cette émission, mais la voix du peuple est vérité en face continue toujours à tenir. Pourquoi? Parce que l'émission où ils ont changé ma vie à Batou, l'émission où ils ont zoomé sa Batou Nanzela, l'émission où ils ont boum à divorce, Batou Bazagi prêt à divorcer, il y a papier, Batou l'accent de Bangaba divorcer, l'émission où ils ont sa famille, l'émission où ils changent comportement, Batou Namabala, donc c'est une émission où ils ont éduqué masse. Donc, peu importe les combats qu'on peut recevoir de cette émission, comme ils ont œuvre en Zambie, ça va continuer. Bonjour, M. Giscard. Bonjour, Papa Vincent. Nous avons une émission Oyo, Vérité en face. Nous avons Sola Ginayo, Toza Aponayo, Toza Apona Kouedeo, Nyon Soroloba, pour accompagner pour que Vérité soit éclatée. Qu'est-ce qui se passe? Papa Vincent. Et ça sonne à Jiranga, dans les TV, dans le Bilamakamba famille. Et ça, dès que nous sommes nous se sentir humiliés. Papa Vincent, Makambo Kombelinga, on a bêté la Kyo. Talana suite, banana âge, on a congressé le 27 ans. Combien de filles on a fait la famille, Kotaki maman, dans tout cas, Baninga, dans Zanga papa. Maman, même une fois, on a rencontré une histoire, peut-être que on a croire que ça y a un goût. Mais, fille à mesure que tu as pression par maman, que tu as pression maman dans son cola, n'a pas la vérité. Papa, d'abord, ce qui n'a pas été mais elle a craqué. Maman a contact avec les solo. Dans mon cola, maman, le lot a mati. N'a pas bota bana bana pour ça baïba d'origine famille nanga contact avec papa nanga. Baïba ta famille nanga. Oh, t'es papa na bino avec homme d'affaires. Autaki na France ayaka awa ngana ndo sana restaurant mo quelconque to kutana kana ye après na ko zem
kokenda kenda na kena famille na ye babisinga ndeko na mobali na yo soit disant kuna na poto araza na mwasi abala za na bana na indabo ndeko na biso ana kisasa tiakende atika ko lakisa biso te mwasi moko atiki na zemi ayo ndaka boye lukela mobali na yo papa ndenge na za boye na ko sabino te na solela. C'est-à-dire, je ne comprends bien, je te comprends, tu es un peu émotionné. Mais tu as un problème, il y a papa ou abotio. Oui. Oui, papa ou abotio. Oui. Autour de maman na lobi na yo que papa abotio a na poto. Oui. Et famille na ye ba boya yo, ba boyize minaye pour na raisonner. Bari pare ndeko na bango tanga yaki na kisasa ayibisaki bango te zo vivre na mwasi moko we ana kisasa. Eza pe ne preuve moko te zo la kisa ngai naza mwana ndeko na bango. Yango wana fala li solo mama beteli. Mama betelanga. Otikali pe ko mona pe famille yango te. Otika pe ko mona te mama nyoso ndoko betelanga ka ya li solo. Eza kata na musiko moni famille yango moni lopango wana eza ya bon. He na ko hango nyoso na liso. Mais fika mezi ko tia maman pression maman na zokola. Maman s'il vous plaît sunga ngai. Naza na posa na yeba ata ne longi la kisanga ata na musika na mona oui famille ya baboti na nga awa. Maman zo compliqué kanga. Il est un bon jour na bandi ko lela bi maman pardon vraiment. Na bondeli yo. Kindo ko la kisanga. Peut-être maman bandi ko bisanga vérité mais na ki sipri ko ba vérité wana. Papa na habité dans le banini. Papa Vincent Daboué. Et le maman n'a sali. Et ça qui ndoki, qui mouté maman na moni. Ce que mina gadongo ka po na moko. Et ça le quoi na zo contribuer na ma be moko boé. Oyo un jour et ko zala pipi. Papa et le maman n'a sali. Na limité maman moko na se na moi a ko sala kango. Pour ça la ndoki. Maman n'a habité te. C'est-à-dire là maintenant, après, pour Ebisayo, le solo ya papa na yo, place à Zalaka. Papa na zana poto, non? On a dit ça, donc on a donc on a dit c'est ma vraie vérité. Ce que l'on est rassuré que on a zaro kosa yo, on a le bien vérité. Maman vandi singa bi. Abandi ko kan côté nga poto kindara ipa ya papa Blaise. Pour papa Blaise na ibagaza camarade. Ya mama batanga na mama bandene etena na mboka tipe bayina kisasa ba ko sala retrouva bakutani ba continue ki amitié na bango ti papa Vincent Azgo bala papa Blaise papa Blaise abali abali pe mwasi nae ye pe na mama basola kana bango ezaka vraiment eza ponanga eza famille na kinaka kuna na lalaka na sala ka nyoso mona sala kana famille wana parce que na bi eza camarade enini eza ya pa ya camarade ya mama nanga en plus papa wana mwasi na ye na mama na suba za ba camarade mama na so il y a des fois to ko kende kuna po ezaki na ba problème to zwaki ya kufutela na ndako to zwaki plus de 5 ans to panda kana buvana ndako ya papa Blaise plus de 5 ans yo na mama na yo oui parce que vous avez un problème ndako oui problème ndako moi si ya papa Blaise pas yamba bino ayamba biso ndako zara et no ça vient de l'autre longwa na biso kuna soki moi si nazo bela mama pa kindaka kuna na ndako azo lamba azo sunga bango eza famille zelo moko te mère na ko kalisa mama na so ni mabe akuta en fait maman na akuta papa Blaise na maman no déjà bazaka ba oui bami de yé pas kotika na amitié wana kotika na amitié wana po moko mère même moi si na ka pe na ndako ba besana na ndio bisa mama so bandini nga makamwa linga na ibi kuna ezaka nango et comment bena famille bana ni to mesana ote lelo nazo biso vérité yo sala mobali ko yebisa ngo mutu te mama likamuni no zo bana nga papa famille na yebisa mutu te tiana mutu na yo et papa wana yo za mwana liboso ya vie na ye na ebite tina zo lo baboye eza soni en fait yoza mona ozara mona papa Blaise naza mona ya liboso na ebite mama o asalinga ezaki ndoki ote. Essaie un peu de te calmer mon frère, essaie un peu de te calmer. Nazo comprendre yo. Mais na lingi sikoto
tout selon la kimia parce que je te sens vraiment émotionné, vie et nouvelle oyo qui je te comprends. Mais il na comprendre moi qui est bien. Maman Botuyo azana camarade na emo ya mobali. Oui. Comme on a Papa Blaise. Papa Blaise. Ba yebani na depuis ba otanga. Oui. Papa Blaise abala. Aïrubala. Oui. Donc bala no Papa Blaise par exemple moins âgé que yo. Oui. Donc c'est-à-dire que yo zemino e kota avant ya maman azana. Mais yo yebi batu bino no so yebi ka que maman aza camarade ya Papa Blaise. Oui. Même ici na famille kota ki maman. Oh ya maman nanga ba ndoko nanga ba yebi kaka aza camarade batanga nae daboye ko ka maman yebi singa. Dégâts qui mutema mabeni nyango obombelo ka boye banda tina ajo na komi. Parce relation na yo na Papa Blaise za nini na mwasi na ye na bana na ye za nini. Ba yambaka nga na kei moko ya bien surtout maman na non avant la mwana na ye pour nini ayebi ki amitié ya papa maman nanga na mobali na ye e banda bazala ba jeune nanga pe na komi les bénéficiaires ya ki amitié ngo. Et là, on est dans so naza pe na problème na ko excusez-moi bovana pe na ndaku na bango pendant 5 ans. Oui, pendant 5 ans. Maman na ngaza ndoki. Azam tu moko mérité ko na bengi maman te. Po loko salinga na invité na no kubeta ka lisolo ndenge nini. Ne bisa batu. On va faire ça na boue. Maintenant, après qu'on découvre la vérité que tu es l'enfant, il y a meilleur ami à maman nayo. Meilleur ami à maman nayo. Moi si naye à comme appelé camarade à maman nabino. C'est déjà une famille comme tu viens de nous expliquer. Oui. Pour découvrir la vérité. Et là maintenant tu es convaincu vraiment que oh maman le baiser version solo par rapport à le qui a poto. C'est la première fois na vie na solo maman makambo etali. Baboti nanga na yeba avolo bana maya miss na ko comprendre cette fois-ci maman bana la vérité pour que les agents mo bana système na siliki ni ngoko famille ba sundola yo papa bana kenda poto mais oyo tono bandi ko lo bana ye na moni mama zongi azongi vraiment na souci na ngai akula kisanga oui véritable papa abotinga ça bandi ko le na comprendre oui cette fois-ci maman lo bana la vérité na bulaki akotangela nga kumbwa papa oyo peut-être na noko s'étendre akebetela nga suko papa na zanduki badata wana ibingala ka mwana na ye batu mi balingi bachanga wapi sambe na ngai. Chers amis téléspectateurs, je pense que nous avons tous compris la situation de notre frère et on sent qu'il y a un moment panique, il faut le comprendre. Par rapport à l'origine, quand on sent plutôt quand on le voit parler, on sent que ils ont une relation moins bimate. Et pour ça, nous les années. Parce que tu as dit, vous découvrez la vérité, vous découvrez que Papa Nayo, c'est Papa Blaise qui est le meilleur ami à Maman Nayo, une famille amie à Maman Nayo. Et connaissant les liens que vous avez entre yo, maman na yo na famille wana, qu'est-ce que tu veux encore de plus au etinyo ya émission? Atio maman nanga sali. Na soi-disant moto asa papa nanga. Bolimbi spona bandeko ba okazo otalango esa lokola na zo manquer respect. Oui, peut-être moi na nyoso ovima azala na souci papa bana kokola neti na ajo na komi. Et pourtant moto wana ado ya pa na biso, ayibi kokola nanga, ayibi yasa papa nanga. Ta o senga kamona za na papa na ye apimela nga mutina ajo na za na plus de 27 ans. Mais il faut comprendre le contexte alors. Il faut comprendre que on a lingi amitié à maman na yo na maman si na ye ça lui permet pas ya avouer le bon facile. On a lingi moi si na lokola azala nanga bien bana le débit. Aye ba vérité ngo. Souci na nga ye ba vérité ngo. Et comme tu es venu là, maman a dit que Oyo Luka obim sa vérité. Oui, na ebisa ke loko na ko bomba ngote. Na ko bomba ngote poso minati kango e ko zalaka loko moko lokola etika ya 4 coins ya miri ya ngana e. Po mutu no sa zala courant ngo même ici ko lekata na TV ko lobela ngo. Yango papa na benga kiyo po eza soni.
vis-à-vis ya baninga. Tant que ça maman na que on avouer vérité pas ya maman wana alobaki nini elle était d'accord. Maman lelaki abi mwana bomba na bité maman eloka bona ko bomba ngote. Na ko bomba ngote papa. C'est le journaliste. Moi bloko po ekomeli ce qui peut ekomela ko na pakugo ya. Je te comprends. Ko sa papa. Je te comprends. Et pourtant papa waza na bombo. So fils à mesure ko kola. Je te comprends mon frère. T'inquiète, je te comprends. Maman partir à lelo mnoko na ngezo bengi kaka maman lelo parce que na faire yo. Contrat na ko benga ke maman mérite ko le soutenir na vie nanga. Donc tu veux avouer na maman wana la vérité ayeba effectivement yo makamni ni maman na yo na mobile ne basala. Chers amis téléspectateurs, to souffler dans un élément pour que nous devons se détendre et puis to continuer l'émission. Merci. Voilà, nous sommes de retour dans le plateau Nabicho Vérité en face. Il fallait toper ça jusqu'à moins quelques minutes pour me camper vu que tu sentais qu'il y avait trop d'émotions quand il nous expliquait son problème. Et comme son problème est concerné Maman Nabiso Tumba. Maman Tumba Zalina, Maman Tumba Zali Bongo, moi si il y a Papa Blaise. Papa Blaise, ou Zali Bongo, camarade. Il y a Maman Lys, ou Zali Bongo, Maman, il y a de Nabiso jusqu'à. Et nous avons fait cet effort, comme on le dit, il est en face, pour tout ça, il faut tous avoir la capacité à réunir les concernés. Ce qui est concerné, il nous est vraiment difficile à réaliser. Et nous avons pris soin de Luka Matumba pour que tout ce qu'on a dit, mais c'est jusqu'à avouer vérité. Vérité en face, c'est Europanza Batouté, mais vérité en face, il y a qu'à faire prédominer vérité. Vérité et triomphera toujours. Il y a des musiciens qui ont chanté que le côté era en ascenseur, mais vérité era en escalier peut commis. Donc, tout le monde vérité et banarakaka. C'est pourquoi tout ça aura très attention dans l'acte d'opposant. Avant de poser acte, réfléchir sur ce qui cause la répercussion négative dans l'avenir qu'on a eu. Parce que au lieu où la vérité vérité to gagné 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. La vérité est banara. À ça la cas de tous les moyens. La vérité est mon pépé. À tout gagner on est abîma kak. Tout ça a très attention dans l'acte d'opposant à la vie. Pour qu'un jour ils allaient regretter tout comme la situation irréparable. Mais nous vous promettons que dans cette émission, peu importe la vérité, format dans où vous la bichot, tout ça a toujours effort. Il y a que Batouba à la réconcilier. Là, je suis en présence. Il y a Maman Nabiso Tumba. Où il y a 18 ans, il y a pour expliquer raison. Maman Tumba, bonjour. Ok. Maman Toyambio na émission Nabiso Oyo. Club Nabiso est dans la vérité en face. Et toi, tu peux expliquer. J'espère que vous êtes lié. Nayebiye. Azanani. Aza mwana nanga tofandaka ne na ndako bon c'est que mwana camarade nanga aza sous camarade te mais a commandé leki oyo ya ngai oyo napesaka confiance de mama na ye mikolo nyonso tozalaka na ye na ndako alalaka asalaka nyonso c'est que parmi bana nanga mwana onga natiaka motema eza jusqu'à mais nayebi te soki eza problème nini po tozalaki na ndako balelo so bon problème moko te ezalaki bon naye komone awa nayebi te peut-être bango bana ndenge batambolaka aza na likambo abombeli nga nayebi te mais aza mwana na nga. Parlons un peu de la relation na yo na bino couple Papa Blaise mbala na yo. Parlons un peu de votre relation de couple na maman Oya Botier parce que tu as bien expliqué que moi na wazali moi na ya
camarade na yo comment ndeko na yo mais parlons un peu na relation na bango ya bino na bango c'est comment c'est rare oyoka moi si ayebi ke mobali na yaza na camarade moko mwana mwasi ya bino eza nini comment bon tango nga nazwanaki na Blaise na préparation na biso ya libala. Au fait, okuta bango déjà baza ba camarades. Bango mibale baza ba camarades intime banda classe. Onga na yebeli tango tokutani na Blaise mutu aliboso ko présentenga avant famille na eza Alice. A présentenga alobi oyo penza moninga na nga ya motema. Bon, ndenge na mona ki bazalaka. En tout cas na mona ki penza ki camarade ya mwasi na mobali. En tout cas na mona te po Blaise ayebi ba famille Alice pe ba yebi et pas ba Blaise ko kende kutu musika ba yebani oyo ayebi ba makangu ya oyo pe ayebi ba makangu ya oyo. Très bien. Bon. Na mona ki bango penza baza ba camarade moko intime. Yango wana tango to sangani nga pe na zuye lisusu koleka kutu na mobali nanga. Po na mona ki penza ye na mobali nanga baza malamu. Po na ni tenga mwasi. C'est que na pesa ki confiance nyonso et pas Alice. Que aza muninga malamu, aza leki nanga. Et na relation na bino ti le lozaka ningi zaka kala wana. Bon, et loko moko te ya mabeza entre biso mibale. Et loko te. Au contraire écoute bolingwa ngwe leka Blaise azonga simangana lisi et comment tolobanini sentir na pantalon to chaussette na sapato. Bon, en tout cas toza bien. Kimia penza kimia. Et là comment quoi ma beza. Est-ce que à un moment donné pour ma femme même pas na bino pendant 5 ans bazora pour mandat tout ça. Mais c'est que ndé nazo ebiso boy. Alice na mwana na ye onga nazo benga ke mwana nanga. C'est que parmi bana nanga nyonso mwana onga na lingaka koleka pardon. Bon. Aza mwana nanga mama na ye ba fandi 5 ans na ndako. Mingi nakoki kokende prière mukolo mobimba lobi na ye Alice akotikala akosokipe na Blaise sans problème pe bana nyonso bakozala bien c'est que problème moko teza toza bien. Voilà, merci beaucoup maman Tumba pour na témoignage à Mala Moussali. Biso problème toza nango awa eza problème ya ndeko na biso ayekoluka biso jusqu'à en tout cas expliquer biso nyonso polobi atalisi biso à combien vous a penza libota mais azana eloko moko ezotungisa ye ndenge na expliquaki yo ezali club tosala esungaka bandeko moto aza na mwa vérité na ye mo likambo ndenge moko baza na mposa aloba azomona nenga kobandela te azomona nini na kosolola ngo na bato te tosala cadre pour na bato ya bongo et lelo ye a se retrouver dans situation wana il a décidé de venir dans cette émission pour que asolola yo mama na ye à travers club oyo à travers biso eloko toko senga na yo kaka oyo kaye aza mwana ndenge yo moko lobi mwana na yo soka se confier pas na yo parce que ayebi koza mama. Jusqu'à, je pense que maman Aza présente à la tout pécio occasion pour éviter maman problème nous allons. Maman, le lot, n'a eu courage peut-être il y a rouleau makambo, n'a mis sa caméra. Parce que na boya ki ezala pona nga moko peut-être à la longue ngeza la mabe na boya na contribuer ne loko yo un jour soko découvrir on a ndenge na yo o juger mabe pe ka likolo nanga maman limbisanga en plus belle fois ozala na pona nga tala yo bi histoire nanga ndenge na zanga papa de papa nanga ipaga voyage za na libanda mboka yo kandi ezala na ngobongo te ma na teli suko malamu yo sali la kanga
okoleka na ndako na biso omona nga naza malade opesi nga mokili so ces amis bilambo ozosombela nga biloko wana nyonso bolamu na yo egangi mama nga nalingaka te ma ya misu no ebima oyebi nga bien ndenge nalingaka yo makasi ozotangisa ma ya misu mpo na nini yaya loba oyebi lisolo nyonso oyoka mpo na nga o papa na nga libanda mboka eza faux papa na nga libanda mboka te ya solo oui papa na nga aza na Kisasa en plus papa na nga bovandaka ne ndako moko papa Blaise ye nde papa na ngai jusqu'à yaya okomanga mama na yo nga mpe naki na posa na ye ba vérité naki na posa na ye ba vérité yaya koloba bongo te pardon bato bakoya koyoka papa pardon papa Blaise te okoki kosala makambo ya bongo te jamais nimelanga naboyi na bomba ngo ezala lokola sekret yanga moko yango nayebi so yo vérité mpo nini nalingelaka yo papa oyo papa Blaise oyo nazobengi na militi oyo papa na mama nanga bango nde baza cause ya mabe mama nini mama nanga Alice oui te koloba bango te yaya koloba bango te mwana ngai koloba mama naza innocent pardon Alice ya mama na yo Mama, nasengi yo ozwa kimia. Nasengi yo ozwa na kimia. Omoni makambo mwana azoluba. Mon cher, viens s'il vous plaît. Alice, oui, Oza a raison. Oza a raison. Mais quand on a tel sur le moko, on a tel sur le moko. Alice, liboso abetaki li solo pana yo. Que moi non papa na zaka oyo yebi. Aïbsa yoni. Papa na zana poto. Zana poto. Oui. Baboya famille na ye tout ça blo moi. Ayebisanga nyonso. OK. Siko lelo Alice a changé version. Que yoka Alice y a une version mususu. Parce que oh y a pessimisme sa version na ye. Biso siko awa to ngaka te kotika likamuka bongo. Ya lobby. Et là on est rassuré biso que makambo ya lobby uti na mnoko Alice. Tant sous pesa makalisi ya mwana, tant sous so belo makambo ya yebi na été. Siko ngana yo na ngito singa si ngo peno mikitisa nanu. Ozo na kimia. Tozo kata caméra oyo, hein? To benga mama Alice, to benga papa Blaise baya awa. Comme ça makambo ya zolo bana biso sikoyo na misu na bango mibale aloba yango poto confirmer. Oui. Donc so na no kimia, photo yo kamana. On se retrouve juste après cet élément. Merci. De retour, chers amis téléspectateurs, et la situation moko Yamatata. Je reconnais ça. Ici, il s'agit d'une famille où ils sont sur le point de se briser à cause il y a secret que vous allez dévoiler le lot. Nous avons eu le temps d'appeler le mobile à maman Nabiso na maman naye. Azanzela, bazoya, vu que bazoui temps moulaï. Je voulais un peu le temps de commenter, mais pour revenir à Kamboyo. Jusqu'à. Mon frère, tu es sûr dans ma Kambozo Banisosiko A. Parce que là, tu nous as donné première version, maman Pesako ya mobile ya poto. Et là, tu nous donnes une autre version que maman a changé. Et cette version, maman a changé, ça met un couple en danger. Couple gros à la même brisé à cause de la vérité au niveau de Misasiko. Et amitié, il y a maman Nayona, maman Nabiso Tumba. Avant que Bakoma. Tu es sûr dans Makambo et Psibiso? Papa Vincent, Tracy, c'est la toute première fois maman n'a pas makambo teli papa n'a pas bimisama ya miso. N'a ko découvrir la vérité yango wana. Ok, c'est bon. Je pense que tout
tout yamba le couple en question. Après, juste élément où. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, toujours il y a un couple Nabiso. Bonjour papa. Maman Toumba. Maman Toumba. Maman Toumba. Nini papa? Nini? Eza nini? Ofutinga nini? Mais il a qui prend la vie pour la quitter. Jusqu'à. On va la quitter. Allez, c'est ofutinga nini yaya. Ofutinga nini. Maman Toumba, fallo zona no kimia oyo kana no bango bagoluba. Hein? Zona no kimia oyo ka bango bagoluba, to solola na no. Parce que maman munyasa yaya. Yaya nangai. Mon frère, il y a une situation, s'il vous plaît. La situation qui se passe ici, on a besoin jusqu'à se confier par la bicho concernant, pour ne pas aller trop loin, concernant géniteur naïe. Papa journaliste, s'il vous plaît, on se voit comme un bafoyena. On ne peut pas banda kala, on est dans la moine, mukenga inde moine na yo. On bombe lo koana. Quel niveau muté mon bébé? Hein? Maman va tu me faire un baranga bien. À quel point ça fait ça molimo? Non maman, les hommes muté mon. On va Je suis venu. Il y a encore une on veut? je suis. On veut le faire, il a gardé Toi tu es causé avec moi. tu as pensé pour le bonheur, Papa. Blesse. Ah oui, ça fait si quand tu es tout solo là, nous on veut juste vous aider. Vu que moi na azana posa azaki na posa ba vérité naïe, on est venu juste pour trouver solution. On veut juste ça. Est-ce que madame O jusqu'à la lobby Eza solo, Eza lokuta, Eza solo, to yeba nini to sunga. Mais maman dit en fait, la situation on est obligé de savoir il y a Ozwabino, on a pu à la maison, en fait, tout ça, les larango. On a été procédure des athées. Donc on est obligé de passer. Maintenant là, nous sommes là, déjà bouillés. Pour maîtriser la bicho, il y a une chose qui nous pas maman laisse. naza lelo kwa olobati nani eloko olobati donc nazomona naloba nini eza likambo eza ya solo mais jusqu'à la salle il fallait aya tofanda biso nyonso tosolola jusqu'à rasambwisi ngai yango toye po tosolola eleki na la télévision te tozana entre biso na biso toye awa nde po tosolola jusqu'à rasambwisi ngai papa maman na sambu sauté na ngi na posa vérité on fait maman maman comprendre jusqu'à kobenge mwana na bete situation ningi Papa Blaise, nous sommes responsables. Faut nous avoir comprendre. Même à la prochaine, on va expliquer. Maître, tika ina nuti. Maman to, batiki yo te poko bunda. Maman to. Jusqu'à tu as fait ce que tu as fait. Chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans le plateau Nabiso. Je sais vrai qu'il y a beaucoup de temps à l'émission, mais aujourd'hui, on est là à 17h. Nous avons commencé cette émission vers 13h. Et là, on est à 17h. Vu qu'il y a eu trop de problèmes, vous savez, des fois, tout le temps, on a Makambo et Toti Carabino, parce que ça ne nous permet pas de rezoner. Mais pour une exception à cas maman la bicho s'inquiétait à ça qui juste malaise
aza bien azungi na ye kozala bien, c'est-à-dire que alamuki mpona koprotéger ye koprotéger santé na ye tomeki mpe kozongisa ye na papa Blaise. Il y a toute une équipe au Baza kuna bazolandela bango, mais je tenais à ne pas poursuivre ces missions Karaboé que tout ça la qui non. J'ai vraiment insisté na maman Lys azonga azala à la plateau na biso pour que tout si ça problème oui bandi l'émission oui, parce que je ne vois pas faire une suite à l'émission malgré maman na biso a quoi maman Lys. Je pense que il y a des conséquences, il y a des actes de Fatou Kozaka. Moi, je ne viens pas ici pour te condamner, pour te culpabiliser, pour te mabanga. Non, non. Mais je voulais juste un peu, de quoi tous les qui les Cameroun, tous les pour ça, tout briser famille dans la communauté, tout briser relation dans la communauté, dans Maman Tumba, tout dans couple en général, il y a Papa Blaise. Mais les Cambo, les Bolingate, souka les banakaka. Maintenant, grâce à Dieu, qu'il y a une émission et que Bissot va accompagner Bino. C'est vrai que Egobota, moi, Bapota, mais cicatrice, Egoyaka avec le temps. Mais tout le monde par curiosité, maman, beaucoup de niveau. Alors qu'on nous parle que vous avez mis, vous avez banakala, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce vrai que le Cameroun de la raconté Bissot Awa? Ce que tu as détaillé, je ne sais pas. Papa, il a sonné. Mais, il a dit que c'est quoi, il m'a essayé de se panier, il a dit que moi, dans le lobby, il a sonné. Il y a Papa Blaise, to bandaka na école. To tangi, je pense que moi, je suis binonioso. Très bien. Bon. Tobimane ka mbala moko. Tobimane mbala moko. Qui moi c'est na mobali to ya tobimaka na ekaka bon na ndenge ya mi na ndenge ya mi ndenge tobandaka ermo tokei to vande sika moko to lemo eloko to kabwani. Bon na comprenant kité na ebité soki pe achela kinga eloko nini soki pe na masanga soki pe na nini na ebité. Na ye naye kovanda titongo nga naye exili ya keinga pe na keina ngai wana déjà ya sabani na ye déjà nenga zana za dia na mwasi naye abani déjà kolinga mwasi naye mais na tche na ndakuti donc baza déjà en relation voilà ne yo suize minaye azuye ne sikoyo tant na yo koma na 3 mois na mona kati abengiye na ebise depuis tozalaka wana pe ngai pende na zana na en tout cas ngape na zalinga na ngabala mibali te mais na comprenait ki tinga na ye ki amitié ne tozalaki ba ki boyeba na yiba makambo ya mibali na yo yebi mibali na ngana ndenge nini papa ndenge ezawa no monika ka ndenge tozalaka mwana mobali ndenge nini ngane na yebaka basi na ye ponga pe ande nazala côté mibali ngala zaka matata ngape ya mobali soka linginga ngala banalo ba mobali ya kolinganga oya koye ko pesa mbongo epa na biso. Je comprends. Donc vous avez non ko zongo sérieux siko bobimi wana metango bobima comme hier azalaki na na kisheri na mama Tumba babota gina te yo zuize minaye boko ka ko yoka na karaté bo continuer kara bolingo ngo bo bala na comme des choses qui na zen comme ça tika mama Tumba po amitié pe ko mara pe dibala bo yende siko banda ko loba eza soni pondenge to koma ki lokola bandeko ebima bien ti nde sikoyo ngala yaki siko ko couvrir na garda ki zeminanga tellement nazala ko na boya ki na ngai po na yebi na boya ki po peut-être moi na ngawa na ko ko sunga na vie pota musu nzamba pesa ki ngaka yo na moko po soki na boaka ki e elinga ezala pasi nde na bombaki kaka ye moko wana aza pe na mobilité pe na fanda nanga nde sikoyo tant mwana bandi ko tungisanga nde siko na bandika kokosa po na monaki keza soni
na lobelaye monta ozwa biso bon je préférais qu'il y garder secret et sur entre cas yona ngai na papa Blaise et Sili. Et ça te faisait comment tant maman limisanga je te culpabilise pas mais je vais un peu na côté un peu na moi na méga peu voyager dans les temps bazako vivre nini tant maman tumbazo biso que koma kutu yonne kutu koma camarade na ye yonne kutu koma mutu na ye bon bazako vivre nini comment tu te sentais intérieurement tant aux consciente que nazarana mwana ya Blaise alors que tumba habité mais tumbazo anga ndeko na ye tout ça tout ce qu'il nous a expliqué. Comment tu vivais ça? Comment tu concevoir? Bon, papa, ngai naza awa tellement la lingaka tumba makasi. Ndenge acte Blaise asalaka ngawana. Obenga ngo accident pona yo. Acte ya salaka wana. Asepelaka nanga na ngote mais na banako linga mwasi ne makasi. Mais na banako linga te asala mwasi wana mabe. Ceux qui bazwani problème, ngai nesiko na banako conseiller mwasi. Mon pepta mususu na kolobela mobali ona lingaki mo mwasi wana makasi bon ngai na ye ezaki relation te ke tozala ya mwasi na mobali ezalaki relation wana te donc botikala jamais kozala après wana etikala kobandela mate si lelo pe ti lelo yone nazo biso papa ke nazata na mobali lisusu te kaka ndenge mona na ngamo eloko moko lisusu là vous nous donnez vraiment votre parole donnée na komanzami eloko lisusu te papa pona yebike Blaise asi abali bongana ke ngocha mobulu na kati na bango pona ni po eloko esale makawana pourquoi pas répéter ko pourquoi disparaître na couple na bango vie le danger parce que là obimi limbisana za obimi poison obimi. C'est-à-dire que tu as contact avec le boye, vous avez un lien boye. Bon, je ne vais pas trop te condamner parce qu'il y a un mot peu nazo quoi digérer le camerounais. Mais là, juste un conseil à bandego ba otala biso, bandego tozana bango et puis pasteur Sony, tout aux à toi et bandego aussi sans problème. Merci. Merci Cordon pour la parole. Andez la parole. C'est bon. Papa. Action. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, et celle n'a pas. Na tendingi mukile lo baraki camarade ya moi sinon mbali zala te na confirmant de scope pour la mona onga likolo kozala ki camarade ya moi sinon mbali misu se zala kanango oza moi si vous ba camarade camarade na yo to tanga na ye. Mais comment qui est ma zemi ndenge yo moko zobaki omi sutumwika na tongo boye bien sûr me sobele ma sangeke na onka bongo mais tango yo concevoir tango zuzemi mwana botami alors fallait ozala kaka vérité pas mwana na yo lo bakake papa no kingandi pour moi na pas yeba ne pour makambo susu et puis ça passe tending et puis si ya passe na minute suko soto bito to condamner yo ne loko yo sali osali loko mo ezala te fallait ka ko oyo sa moi no vecte ke moi na ngai papa na bino o pesi to ke na pas camarade na ngana aza camarade na nga mais to bimaka na yende na komaka na séminaire yo mais nazaka su moi si na été to zonga na ba camarade pour moi na yeba siko yo lobi vérité to bombi na moment au moins na yeko bimisa yango ndezo ba ake moi na bomi ngai ayeko bimisa yango awa na miso batu siko loko bongo mutu nini akozala ba yebisi bongo azuli kambwana bombi yango e tanga na kokoko bomba yango te pour na songo tamula eti mwana zaki banda na zemi tia ko 27 aboyi tata na zaka na poto obukosa no payer mais tandis que tata na zali o amona ka er nyonso azalaka na ye mwana abungisa ne ki affection na ki papa akomisa camarade maman na biso po yondo linga ko kwa camarade azala camarade na yo c'est ça qui to côté so bo sala ka bongo botika so bo za ba camarade so comme ki mwasi na mbali oki mwasi na mbali suka mwana yaka kanza mapesa ka punition bimisa bien eloko moko ezaka ba punition musunza mapesa ka biso osali kamoko ebiki likambo na osali za mabe mena kona obomba yango menza so ba bimisa yo oza ko bimisa nzamba bimisa yango po soki pesa yake zeme yaka te ta musu likambo pe linge bima nango te mais lokola mwana yo ko bima elexike suka likambo suka to yo bomba ki yango moi lokwa zali ebima kaka
ba obolanda nga so bosana ba ka o bosala ngo lisusu te bana bazaka ba ninga na biso so problème ezali faut partager na mwana likambu boy oyebi kedake mwana ngaye tout mwana comme jeune fille to jeune garçon to kuma ba camarade likambo zo biso ke mama na za boy mwana na ngapi na za boy mais tango yo zo za likambu no zo bomba devant mwana na yo likambo eza ya entre yo na mwana lobela mwana vérité mwana oza soupe makambo tout so za nango abana ko yebisa yo mais so yo mama oza okanga kaka boy bana ngo msusu mona ausa mabe moko mama biso za matata mwana lo bane loko boy zate po nini po yo moko nanu oza na dialogue na mwana te yango mona bana babombela kabiso makambo zala na dialogue na bana na yo chaba na l'aise so moni mwana oyo mukolo na po ngo yango oyo po lito to sala mission bo ngo mama o baza babomba batata bana bango ngo yango ya ko bimisela mwana o secret po ekoma na niveau oyo te bimise tata na ye bimisele o boy bimisa po tango ko ya ko yebana ezela suna efete o mwana ko masuna souci o teto famille wana ndenge kebo soki bake ko panzana mama ndenga koi awa yebi shoki o yazui yebi paso yazui muto azali camarade lelo yo kake mwana ka yake pana yakoma azaka nde mwana mobali na yo ata yo moko fuzana mutema nini yo ko sala loko wana isa passe so bosala ngo botika obi bomba ba seke bo bimisaka ngo pour les rayons bima et vous a trop tard. Merci. Merci Cordon pour la parole et beauté pe na binonion so bolanda biso de partout. Et là on a compris pour le bana sujet oyo vraiment problème comme biso lelo soki ezalaki nzambe te to kokai pe ko perdre maman. Donc, nous avons sali grâce que maman Télémi et Bazongi Pendakou, nous croyons que Ndenga Kei, Kimia et Ozala. Il y a solo Kimia et Ozala, en bonne santé. Et maman dit c'est là où on a le banayo, n'a pas condamné au thé, mais n'a pas sala yo moi reproche beaucoup n'a pas que sala yo, et ça que au bon vérité. Or, ce qu'on le bagne nos vérités dès le début. Et nous avons dit que nous avons ba famille na bino bange ba yebango bange ba comprendre que peut-être ezaki na un accident bange ba comprendre ce qui que yo peut-être yo zala ki pe na ubande ki pe ko sepela na papa Blaise to papa Blaise pa bande ko sepela na yo bolinge ko bo construire ka bolingo ngo bo balana na bino lobby mais loko les zala ki na ngonde yo moko lobby erreur makambo eleka ki na biso to yebi yango te olinga on la vérité parce que moi on a déjà zaki na 4 on dit moi que bomba zemi wana pendant 9 mois donc au kokai ko bomba di sous secret wana te olinga ko loba noka vérité et tant on bando mona moi nozo kola azotuna yo maman na bolingo za nango pona mona na yo olinga ola kisa papa na oye wana papa Blaise mais ce qui n'a loba ngote même pas ya maman ya moi sinandaku c'est parce que boye et puis il y a des gens qui ont profité pour profiter pour solo lango na moi sinandaku azala au courant et puis yo pe olinga ki sikoyo olongwa lokwa na kati na bango olinga ozala te na kati ya papa Blaise na moi sina yo olinga ozala souté ongoza musika na bango bozana ba bonne relation mais ozala na kati na bango te. Donc, et le coca ko salaki erreur au salaki et zalaki vraiment bongo. Au construit bolingo bon makasi yo na moi si papa Blaise et les lotan ou le ko boy salami et bimi trahison. Donc au blessé makasi. Donc ça là vraiment tout au lukandenge nini siko bolimbisa ote. Au lukandenge nini obongisa vraiment relation na yo na maman ouais aza moi si il y a papa Blaise. Et son papa Blaise azala qui n'engena le banaï que dans toutes ces choses makamuto zoleka yepe aza vraiment na faute à makasi parce que y a zaki mobali tant amone déjà que bozaki na histoire moko aventure moko leka ki alinga ki ami benda na ye atala o musika mais asala ki angote yango no faut jusqu'à yo moko yo kinde maman alobi te zaki volonté na ye tes erreurs et salamaki lelo olimbisa maman te oui c'est normal donc forcer au PTK lelo limbisa maman mais au vanda nanu vraiment
o meka un peu ko comprendre situation o parce que azaka maman papa Blaise wana azaka papa na yo makila kaka o moko eza papa Blaise ndeza pa na yo o comprendre que situation circonstance nini salaki que maman abino bomba maman za fautive mais eze loko nde komaki yango bombaki limbisa ye limbisa papa Blaise lobi ou accepter papa Blaise le roi papa na yo et maman na yo on doit vraiment place na monter mano ou limbisa ye c'est juste ça ndé na côté. Merci Corona pour la parole. Devant vous, c'est l'évangéliste Serge Kabadi Toumba de l'église Foi Abondance. Ésaïe chapitre 16, le verset 3. Naina lobe la verset au pour nous maman na biso par rapport à penser moko bimisaki ya yemoko ya oloba ka pesa ratoli. Na kati ya Ésaïe ozoka Ésaïe azoloba pesa toli sambisa na bosembo katali kambundenge longo bani kasi ko trahir te moto aza innocent. C'est vrai zo pesa toli pour na battre base ensemble. C'est vrai zo tonga d'après yo. Mais quand na kati nous trahir moto aza innocent. Il y a fait moko yo se sala na papa Blaise. Je vais te dire ceci maman. Même le monde nous enseigne en disant une faute avouée est à la moitié pardonnée. C'est les Français. Balobi ma be moko o moto andimi kolo bango ezana bolimbi certain espace moko mukie. Kasi pour bolimbi sonner de sika il faut muta comprendre que ça na sani de mabe. Cela veut dire tant on comprend que tu consommer mabe. Na moni mabe te na partager la vie mona baté kolo bakiti camarade ya ba moi c'est n'amba les simbaraté na partager la vie mona batuté. Ce n'est que normal ils a vie parce que bato baza ba camarade ba ume na ki camaraderie. Tant baluka basanga na pona bolingo, ça veut dire ba na bolingo ba tonyango po ba yebani malamu. Na moni nga mabe moko te soki olobaki na papa qui to continuer vie na biso. Parce que moi na daza na kati. Na maman na oki olobo babandaki na bango sika. Bazana na procédure ya loko te babandi sika. Cela veut dire yo zaki na ba vanting na yo papa Blaise pas zaki na ba vanting na ye. Et na kata ba vanting na bino bokutana mukolo moko okoma enceinte. Tant on comprend que naza enceinte. Dis-lui la vérité. Yem c'est tout fan to construire ba na biso. Elingaza libala mo ki toko passer si bo umela ki bo yebani ba famille ba yebani bino ba pe bo yebani ba comportement ba bene malam. Na seconde ma o garder secret pour le baki na pe saratoli. Maman, o lo kosali c'est l'abomination. Ce qui là nous ba otikala ko za la trahité, otikala ko passe maman yo kité. Laisse-moi dire na batu nyonso ba ko bazora courage wana ya ko consommer lo comme be o yemo ko zo ba ki na trahir moninga. Et vous pouvez trahir yo ndo yo kapasi maman ayoki a raisonner combien vos fans nanaï bo partager même soit yo peut véritable mabe mo ya mbali na ye ba vérité intime là mususu j'ai dit ayebi so le mususu ke mbali na ngaza pe bo yo po yobité supporter ça là pendant ko yebi ke ngai nazara na mwana oyo na botana mobali na ye pourquoi ko la mettre mo na muninga to ko yesa ni mo na muninga pendant ko yebo simbele mbeli na sima. Maman, Nzamba limbisa yo. Raison pour laquelle la Bible me dit, Nasima David Kolonga, papa et Jonathan voulaient le roi David dans un mabé pour faire ma gloire nyonso. Abina trahi. Mais Jonathan tellement gabi non, n'a pas supporté trahison ôté. N'a pas dit matin moto a sauvé nation mobimba. Papa l'a trahi. Jonathan on le là. Ils ont moi dans cette bosso jusqu'à. Il pouvait être d'accord avec son père en disant que il y a cause oignon soit na cause ouate na bomba la na fa na ngaba ke basali mabe malobi te na ko supportant ote mutu ayaki a sauver biso mutu ayaki a bundeli biso ko tozaki na basodo ba koka kité ateli pa loba à quoi sert ote mo loba mabe sérieux pendant que lo beloko yo ko loba te ayo ça le acte yo ko sala ngote le lozu courage je te regarde pendant que zo loba na otala yo j'ai vite compris combien comme on continue à couper ça va pas pour avoir raison maman nanga yango tende mutu etali sanzambo za muta solo nzamba tala raison te nzamba tala mutema o muta raisonner maman même Matthieu 24 le chapitre 7
soki titina ntina 10 okuta kuna kola zolobela bato basambelaka abiko koma na ngonga moko bakotungisa bino baotsana na kati na mitema koyina ya otrahir baninga kasi eloko bino bokoki kokima eza osi yoka to pe ondima kosala muninga na yo pasi nde eloko yo foli kokima nzamba limbisa yo et nzamba zo esika ya mama na biso parce que na leli na esika na ye. Merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole. Maman Alice, na ko condamné te na ko loba même et attaque un conseiller et ça ka conseil. Tant au monde qui na début déjà au commis na retard ya papa Blaise qui camaraderie moi c'est mbala ezala na ngote. Suka ba ko ya kana ba aventure. Okokai ko yebisa mobali na yo na retard to bala na po na wana papa Blaise azaki na moi cité. Yonde boyeba na liboso okokai koloba te to balana to continuer to sa foyer parce que na zemi na yo peut-être pas kokai kolinga mais on continue ko bomba ngo o bombi yango mais ozozala na batu wana kaka pembeni au lieu ozala musika na bango oza tout le temps on peut ça conseil yo mto peut ça conseil à chaque fois problème eza nanda kuna bango yonde yo peut ça conseil à chaque fois likamwele kanda kuna bango yonde komaki mama tumbalobi oza neti ndeko na ye ni muto wa bebwe mama nanga mama Lisi tina niveau ozoza ka pembela batu wana entre temps ozali likambumo na se obomba ozali pe capable de ça muninga mabe ozali capable de ça muninga mabe pourquoi toza mitema minene boye tozo vivre mitema minene en plus de cela papa Blaise mutema mabe mutema incroyable ozo oyebi ke likamwana loko ezaki baby ayoka mama Tumba okoko vandisa moi sino mama Tumba ah toza ki ba minga na nani na Lisi mais tala yo salake erreur moko salami Alice ana retard aza boye expliquez-moi si na yo que moi na collaborer aya oyeba makambo après 27 ans boye loni botie na muto mwana c'est comme mama Tumba nda sali crise wana soit que par exemple azate obi pardonne yo tika nango ser nanga Alice les preuves ane yango moko lobi na mobilité nzamba permettre ndeni ozo mobali yebisanga mama nanga Maman biso moto sala ka to yeba ba conséquences tango te tout ça mabe to yeba te après to tika kala makola nzambe to keka kufuka mala makola nzambe to sala mabe makasi yebisanga nzambe ko permettre ozo mobali ndeni tina moment na le 27 ans yobo lobi 27 ans oza mobilité oza mwasi kitoko pourquoi ko oza na mobilité faut yobo sko zonga sima o réfléchir na tambola ki mabe na sala ki mabe et puis muto na tout yé penza mbeli na za tout le temps na solola na ye tout na tamo ko sala so 5 ans que vanda kuna mama nanga to sala makam to yebaka lobby na biso to sali kampo na lelo to yebaka lobby na biso jusqu'à pona nga na oloba aza mama taza liboma babwaka kaete babamake pe libanga te otikala ka mama oui okoko silika da yo. C'est vrai, ça passe ma casse. Mais, azaka maman. Maman zaka moko. Azalami balé papa pèse azaka moko. Papa Blaise a créé des ordres. Des ordres union c'est outil dans mon papa Blaise. A créé des ordres depuis on va na base non on va na incrédité na ndako on va na maman Tumba d'incrédité au bombele loko moko boza caché pendant 27 ans au 27 ans moi c'était so linga moi sina au koko loba na e bino mi bal bozaka comme ça. Mibali bazandenge na comportement moko ka mibali ba créer la batu ba désordre ka mibali ba créer la biso ba problème or moi na musala oya ka yo mobali mto lingae o créer des ordres na foyer après tant o yinda o ko lobate c'est pas bien to changer to ba ken o to sala lobi na biso ezandeni merci. Ok, merci beaucoup Cordon pour la parole. Je me nomme, moi c'est l'apôtre Israël Willy. Je suis responsable de l'église La Vie de Christ. Et premièrement, on a éliminé le bas par rapport à Makambo et le Awa. D'abord, on a zoba na maman Alice. Maman Alice, vraiment, on a avec une attention bien soutenue. Par rapport à la défense, parce qu'il y a une défense.
Et pour justification, ça dépend. Dès qu'ils ont raisonné leur. Mais en fait, maman Alice, biso toza awa, tolobi awa, toza penza na te pour nous condamner. Nous sommes là pour nous coloquer équilibre. Na makamno sto lekeli biso to lekela biso. Équilibre, c'est-à-dire de donner des conseils. Et conseils, on a encore dit yo, ils allaient que maman Alice, au départ, vous êtes déjà fautif. Vous êtes déjà fautif parce que vous avez une relation, il y a amitié, na papa Blaise, entre guillemets, ndenge oyo, vous allez koloba, na yo, na ndenge pas zoloba. Mais en réalité, suite, vous avez une amitié, beaucoup moi, c'est dans mobile, suite, c'est ça, c'est amitié. C'est là déjà, encore une fois, moi, je ne partage pas vraiment d'avis dans ma relation aux arrêts, moi, c'est dans mobile. Je ne partage pas vraiment d'avis. Et c'est apprendre à laisser. Parce que tu as eu des conséquences. Plus tu as des leçons par rapport à des conséquences. Et puis tu as la sagesse, tu as la part des choses, il y a des choses qui ont avancé dans la vie. Et nous avons vu que vous avez mis mes fruits au produit, ils allaient commettre trouble dans le foyer. Et puis deuxièmement, tant que vous aimez et komaki, vous avez que vous avez un consentement, et puis na tongo bolamuka na tongo. Tant que vous avez senti moi si dans zoloba. Et moi si vraiment vérité, ils n'ont pas si peu bien. Ils n'ont pas si peu bien. C'est une sœur ou une maman au pénal assidue dans la parole. Donc la vérité comme maman. Ce cas boy n'a pas ventir boy. Ils n'ont pas si peu que moi si à confesser vraiment vérité. T'as là moi na tiens na kati mozolo bake et ça me ka boy bolamu na tongo. Vous voyez comment est-ce que vous avez la légèreté? C'est pas bien. C'est pas bien, ce n'est pas bien. Et deuxièmement, tant que vous aimez Kotaki, maman on a zaki déjà pembe na Bible. Pourquoi pas avant que les relations soient très approfondies? Au proposé que papa Blaise et qu'il a la zémi na on a moi na yo et qu'il a une relation na biso comme officiel. Maintenant on a que alinga quitté ou ça la soni non maman soni oyo zo mi malelo na soni oyo mo mi malobi wa belingi makasi. Il faut assumer tant makambe comme et là fallait qu'on une femme une maman aux oreilles bosa mo ba de c'était na za na zemi na yo on a somé mes amours na yo et c'est une relation comme officiel oyo balanga loko za ina projet ko bala et moi si ngape na za notre famille to yeba bien parce que bolimo bien za o ba yeba bien mais au tiki ngo bongo mais on dit mi obota et puis aya bala moi si on a paye accompagner bango na relation oh non vous êtes mauvais maman vous êtes mauvaise et ça lui peine pour une nation de mais et présentement oyo zo l'accès à moi aux a bien té aux amala moto sungité au sungi bisoté maman Alice au sungi bisoté na relation oyo et puis na kata foyer oyo soki olingaki bolamu ya yo pe ya papa Blaise pe ya maman Tumba il a fallu tant monique eza bongo zemi salami oboti olongwe pembe na bango et deuxièmement encore ya koyebisa mwana na yo vérité. Comment est-ce que tu peux être une maman ou même moi, en vérité, pendant des années jusqu'à l'âge de 27 ans? Et puis moi, pendant tous ces temps, il te demandait de savoir qui est son père biologique. Et aux autres, mais maman, maman, tu n'as pas la vérité. Tu n'as jamais parlé la vérité dans la vie de ton fils. Et puis, au Sunga était. Et ça concerne la base, maman, surtout, la base, et il faut être d'abord responsable dans la vie. Comme Elio, Zala responsable de bossa moto zolu ko accompagner tous ali ko vivre naï et que botia makam na série et puis ceux qui attirent na série était yonde mi mai na série mutnesto yoka kana ba forme ni surtout et deuxièmement tant moi na botami la ki sa moi na yo papa de le bas âge quel que soit les comme ni zala vérité faut que le bango que soit forme ni c'était bien mais ko ba vérité et c'est ça que je peux dire et puis y a mi balé ko le bana papa na biso Blaise makam ni c'était salami faute ça, papa Blaise. C'est lui qui est l'homme. C'est lui qui est au centre de toutes ces choses qui s'est passé. Parce que ce qui est, c'est maintenir, oui, Moutaza parfait zati. Mais tant que il a fallu, Azamubali, Yakubala, Yo, Maman, Ali, CP, Yako, retenir relation, puis Makambo avancer. C'est ça ce que je peux dire. Mais il y a continué ma bongo, pendant 5 ans. Et ce n'est pas normal ça. Papa Blaise, et vraiment, vous n'êtes pas du tout sérieux.
et eza ndeti ozo obokola basimi balé bambandani ben ndako moko et je ne crois pas que ndeza boimbala moko ndé mama et Alice Alobi sila qui peut sila qui je ne crois pas et puis na kati moi na zawana je ne crois pas vous voulez tromper qui et puis banani o bozo tromper bozo sungata et relation ne continue et puis bo sali mutu mo boza innocente mabe na moment pesa ki yo confiance mama Alice Alobi lokola ndeko na lokola lekina et puis mobali na yazo matia bolingo mais bozo continuer ko tromper pe ko sale mabe ce n'est pas bien et puis ya koloba na ndeko na biso ya mobali ce sont des choses qui arrivent dans la vie et na kati ya vie mutu a planifié ka plan naé mais le destin vient de l'Éternel. L'homme le cheval est équipé au jour de la bataille mais la délivrance appartient à l'Éternel. Mutako bongisa makame mutalongi samaka muzazami. Le cœur de l'homme ezali na ba destin maintenant na ko ba mosene que l'Éternel. Et au planifié il aura boye comme il a été. Et le Seigneur n'aime ta linga et ça la mabongo. Mais sache-le bien que le Seigneur Dieu attire aussi le bonheur dans le malheur. Mais le problème na yo ezali kokuwa na makula Yesu. Kosenga na kopesa yo ezali ke kokuwa na makula Yesu. Yesu Masiya efasaka ba mauvais souvenirs pe a remplacer kango na ba meilleures choses. Mi pesa na Yesu. Tu es encore jeune exactement au pe tamsoko se ressaisir pe na Yesu Masiya ko yeba ko longa makambo wana. Ozala pe sujet ya édification pour na bato mususu. Soko mi pesa na Yesu. Et puis, la vie, zala fort, zala banek solide. Limbisa. Il faut toujours chercher un espace à limbisa. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Limbisa, papa nayo, limbisa, maman nayo. Et puis, assumer, papa, on a des conditions comme elle. Voilà, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Merci à l'équipe d'Abusua Conseil. Et puis, merci à Bandego tout. Pour intervenir dans le problème Oyo. De notre côté, on pense que Toché, Tokati, émission Nabiso Awa, le temps pour nous, il y a Omega Hollande la situation moment Nabiso Tumba. Je ne pense plus qu'on peut sabango parole, vu la situation d'Engezali. Le plus important, il fallait vérité éclater. Vérité éclater et le reste c'est pour Nabiso Totikali qu'on va envoyer. Neni Trosala pour que famille Panzanate bâtir la toujours réconcilier. Et dans les jours à venir, je pense que Torozan a été repris Sabino suite il y a n'engé Torosil ça du camp. Sinon pour Nabiso, merci d'avoir de retour au Tali, tout mon ami prochainement à différents Nabiso. Merci bye. Mbote Nabiso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele. Dans la pharmacie et la formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie, et puis dans saliba master na niveau ya université Marien Ngouabi, puis na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans la ligue œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poissonaillot. Tout ça on a dit 6 cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement il y a cheveux abîmés, cheveux haut et baby, cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse il y a cheveux blancs. Tout ça pina parfait na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati Yanzoto. La branche médicaments, tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso.
Vous allez dans qui na biso diazostimule ou ezali ko traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez dans qui na biso zinginalis, supo na comprimé, vous allez ko traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externes, ezali ko régulariser pe cycle ya ba maman. Vous allez na qui na biso sensifos ou ezali kisi ya malaria présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kisi na biso méamycine crème ou ezali ko traiter ba différentes formes ya maladie ou ya ploposo ba mycose ou esalaka na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epa ya bana na maladie musu ya loposo. Vous allez na diazolex ou ezali ko traiter ba différentes douleurs climatismales, ba douleurs ya mokongo, paiement, ba allergie au pollen. Vous allez pommade tongoli kombo ya papa na biso tondeli diazolo. Vous allez na médecine crème ndenge na tamaki. Vous allez na allium ou vous allez kisi na biso ya tension, vous allez traiter hypertension. Vous allez na borex ou vous allez kobomisa système ya papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kisi na biso ya makila ou vous allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Malson ou vous allez tisane na biso ezali ko traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi ko baza na problème ya bota. Vous allez pe na diabétine ou vous allez kyste na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso ou ils allaient neutraliser poison à kati ya makila. Soyez bénis au nom de Jésus, c'est votre frère le prophète Israël Condé. Nazala message à mon coussé au lelo na eko annoncé na bato bozo landa biso sikoyo. Pendant ta nanga retraite va ta prier nzamba zo orientenga na zomona ba apparition trop surnaturelle. Mais na ina mettre en pratique ou comprendre. Alors, toujours qui malem qu'on mettre en pratique, lelo na omona ba disparition surnaturelle. Na zomona ba maladie ko limwa na banzoto abatu. Na zomona ba kyste ba fibrome ko limwa na banzoto ya basi ebele. Na zomona ba maladie loko ba cancer ba sorte nyoso ba maladie ebele aussi là. Na zomona ba disparition ya ba maladie ebele. Ba mibale ebele ba na ba problème ba impuissance sexuelle. Aux huiles en traitement, t'as un belé s'il a raté. Au chemin à Moukousse, Dieu est en train de faire de grandes choses. Au monde de Zolanda Siko, au bina moté manayo prophète, moi je suis là. Mariage n'a pas bébé parce qu'il y a un problème de puissance sexuelle, mais il y a un sur schéma. Et là, tout ça, sur la Bible prophète, il n'y a pas à cause de la stérilité, mais il y a un sur schéma. Et là, tout ça, sur la Bible prophète, banana y a un poteau, et l'on est banana ngoté, mais zamba o lobelayo. Prophète, banana y a un poteau, a problème si problème. Zamba o peut s'engager un message, y a sorte belé pour n'abattre. Y a un ebisi mutu moko, meka zambe na ngai, na lobaka butu moi, na sambe la kanzamba potre bolia. Abondela ponanga abatisanga na maya njili na sangisa banzambete na yebi nzambe wana wasaka mambebele place ozali oko kufa na maladie oti na bandeli yo kufa na maladie oti na eko yebso po kufa na problème oti. C'est Dieu là est capable de changer ton esprit. Ya on appelle sur ka adresse tozana 9 rue de la poterie na Saint-Denis Yaka la famille là, nous allons prier et nous allons démontrer ce Dieu-là à capable. Zwaka numéro au rapide au coma, tango zo coma benga wana droit prophétie et orientation maintenant. 07 66 27 40 02. Bino bois de part et d'autre, bo hésiter te ko benga. Tinda message, tout ça là 3 choses. Prophétie, délivrance, témoignage. Ezoko kisama makas. Tinda requête na yo. Tinda kaka message sikoyo. Nous allons te soutenir en prière. Mais dimanche yo, yakana famille na yo, 9 rue de la poterie, toi na Saint-Denis, 15h15, service et bandi. Zamba Pambola Bino. Merci beaucoup.